Au moins de combattre Kofi Olomide pour na rolobate concert il y a eu rien ko zalate bobundi pour combattre au moins que bokotite boni botita siko na makila makila obino mona makila mabe makila fait rigola obino bomona ka makila mabe yango bolingi bokota po bombrier bato bon vérifier bokota na internet bomona na Casino de Paris production exatée et amamba lokuta bazoko dans la télé et alors la bino bokosi batu na disque d'or ya bomoni ke concert à Casino de Paris tel meko betama et mbrier bino mutu boko ye batte to sala nini to koloba nini et komi ko mbrier bino même avec une voix de crapaud on peut bien chanter avec l'autotune c'est pour des tricheurs. L'autotune c'est pour des tricheurs. Bato balinga ko tricher mingi. Artiste ni barozo disque d'or. Tu vois comment on a comme artiste exact. Ce sont des recherches que tu peux faire. Mais oye o ambrier kota faire au lobby que concert exact on no sala ba campagne ya déstabilisation pour bébé sa concert à faire. Oh ça c'est de n'importe quoi. Dans la citation autotune otile le botika na défaut si langa nouté bon lulika ko continuer ko loba mabe parce que zo sala tito côté na elengi pété tant ko loba na télévision que Casino de Paris concert exacté pour créer une créer buzz mon atier botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température. Voilà, merci, vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. Nabike bandeko baza telme belé balingaka bo solo na musique avec votre humble serviteur héritier Iboula Mouya Kanabango nyonso. Merci beaucoup à le Dieu tout puissant au accordé ngana yo grâce ya komona tongo lelo et puis ya komona poko lelo na tanyo so temps réel au Bogolandanga partout dans le monde entier. Puis je dis encore merci beaucoup à mon papa Chirotinwani, papa Babimangwe Belé. En tout cas merci beaucoup na yo pour na ba soutien na yo sur le plan spirituel plus moral donc physique aussi. Pourquoi pas financière, merci beaucoup à toi. Et puis je dis merci beaucoup à Maman Rosette et à la Fleur d'Ambo. Pourquoi pas à mon Konzamboka, le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Mon vieux Adresha Motomètre Bebazi Beba. Tchafouin Omonayango, Moninga Kakato Mandala. Directement, je dis merci beaucoup à Audrino, Audrino Tifuada, je te salue là où tu es. Je dis merci beaucoup à Charline Dombassi. Pourquoi pas à groupe FG Fan Soutien Monde, composé Shérif Kachiko, l'image de la terre. Pourquoi pas Jean-Paul Binda Mastaki, Mami Ekenge, Senga la Césarienne la Gauloise. Pourquoi pas à Niage, Merlin Foursi Kabessa, Alain Manzenza Gizimo Semwamba. Pourquoi pas à Guy Denise sur le groupe FG Fan Soutien Monde au Betikaka 0033 641 94 66 90 wana ozamo bien beni héritier Iboula. Là directement je dis encore merci na bandeko nyonso balingaka héritier Iboula. Pourquoi pas à garçon de disque Claude Lukebakweno, l'homme de jugement. Pourquoi pas à maman Bibiche Movi, merci beaucoup à Bibi Cheoumou Motema Cédric Makela, merci aussi à coach Emmanuel Kalonji. Merci beaucoup à Bandeko Nyonso Bakozalolaka Kolande héritier Iboula partout dans le monde entier. Blaise les padres, Papi Pambou, on est toujours ensemble. Donc Bandeko Nabi que non moteza kopela mboa suimboa ezolekelanga. Mboa suimboa ezolekelanga. Mboa suimboa ezolekelanga. Mboa suimboa ezolekelanga. Bagolwa Bagladiator, moi suis moi, désolé là. Moi, kuna bazako bomana na ndenga mukete. O yaya nanga ya moto. O yaya nanga ogo beta mobile beta ya na ya moto mosinzo. En tout cas magambo nga na kolobaka merci na DG Polo na biso. DG Polo. En tout cas merci. Na ndenge vraiment yo sala magambo ba DG. Donc ça la mamba bien ça la mamba lokola l'autre là te mamba ko ça zo baby sa orchestre baninga azo baby sa orchestre muninga oya nyokama pona ko bunda orchestre était le maninga était le mibongo mais bande ko ba ko comprendre te soki
eza nini parce que comme ko sala moi pasi pe mawa parce que bandeko ba ko comprendre te tant to lo ba ke moi suis moi za ko lekela nga héritier ibula muyaka na bango ne sosoka ye ayaka mabe ayaka na ba preuve o eza normal Ken Piana a fandi même plateau avec Mboutalika pour dire que concert ya Casino de Paris et Kozalate ils ont enregistré concert ya Casino de Paris ils ont enregistré en tout cas na ocha play bande ko na oloba te play ku tout muzefa na okimia bande omona ka nde na ko loba bande ko latisa biso ba che photo ya liboso ya concert oyo eza le 28 octobre concert eza le 28 octobre au 4 décembre ngana longo na otanga décembre na kataraka octobre tito koma novembre toza bongo na Michael Gregorio a robeta bongo le 28 octobre et puis na deuxième concert na le 4 décembre concert na eza de 26 € à 65 €. Deuxième artiste bomoni wana na notanga suba komote bino mo botangaka concert na ye bomoni wana eza 22 € à 46 €. Boko mona le concert oza le plus cher na Casino de Paris. Concert oza cher na Casino de Paris. Bandeko botala yango wana de 45 € à 180 €. C'est pour Ferregola. So rotali concert à Ferregola eza le 7 novembre. Ba concert oza enregistré na Casino de Paris. Toi na concert monsieur eza le 9 novembre après Ferregola. Eza na 27 € à 75 €. Yango on eza branché eza plutôt affiché na écran na biso ba tiango grand caractère pour na relaxer na bandeko que quand tu viens à la télé pour donner l'information il faut donner l'information qui est fiable o eza ko lakisa ke makambo za koloba eza ya solo ce n'est pas dit o ko lakisa makambo o eza normalité parce que yana bandeko musu to ko benga pe pour ba confirmer biso sur le match concert ya Casino de Paris et Kozalate donc pour na ko préciser toki ko benga parce que en direct na monnaie pas en ligne na benga pour préciser parce que Jean-Paul Binda Mastaki a somba bien na ye bande ko bele groupe FG fan club soutien monde baza monde entier ils ont jeté leur billet pour na kota na Casino de Paris surtout ba place VIP ba somba ba billet na bango c'est autant yo lo bateno concert et Kozalate au monde ba combattre Koffi Olomide pour na lo baté concert il y a eu arène Kozalate bobundi pour combattre bomoni ke bokotite boni botita siko na makila makila obino mona makila mabe makila ya Ferregola obino bomona ga makila mabe yango bolingi kota po briller bato tozana na citation autotine otile lo botika na défaut silanga nuté bolulika ko continuer ko loba mabe parce que zo sala kitoko te na elengi pété tango ko loba na télévision que Casino de Paris concert ezate pour créer une créer buzz ou bien tout mola batu obebisa mitema ya batu non papa concert ezalate ekozalate pona nini concert ezalate pona nini concert ezalate pona nini hein concert ezalate pona nini donc na ebité bandeko soki ba ko comprendre makamto ko loba donc na comprendre ndeko ona ngana benga yaza précisément parce que somba ba bien na bango yaza na allemand alanga pesa ba précision mais lelo za journée indépendance plutôt na Allemagne wana donc à la place à makelele moyen à répondre biso vraiment légalement valablement exactement on a yebi on a sûr to moni biso moko ndenge ba bimiseli biso ba photo ya ba concert ba fiche plutôt ba concert au ezana Casino de Paris soko koti na site ya Casino de Paris beta concert ya mois de novembre ba bimiselo yango mettons que tu viens à la télé et alors la bino boko si batu na disque d'or ya ba moni que concert à Casino de Paris tel mec ko betama et mbriye bino mutu boko yebate to ko sala nini to ko loba nini et komi ko mbriye bino a Julia Florida maman agence
Maman m'avait sungu mutete la solo na olela mabe. Na olela mabe na ndenga mukete, na olelo mabe na ndenga mukete parce que biso to kendaka na pièce contre pièce. Tant to kendaka na pièce contre pièce, yaka kolakisa biso. Ya olakisa biso pièce contre pièce, poto yeba. So réellement que maramoza koloba, eza solo, to eza lokuta. Yela biso, poto yeba. Pourquoi? Parce que nenge makambo eko kende. Nenge makambo eko kende. Eza kitoko te biso kendaka na pièce contre pièce. Mais bino siko, tango na télévision, kota na site. Eza lokola nenge to kota na site à Snap pona kotala, pona kotuna. Ba artiste ni ba kozo disque d'or. Tu vois comment on a comme artiste exact. Ce sont des recherches que tu peux faire. Mais oye o ambrié kota faire au lobby que concert exactement nous ça la campagne ya déstabilisation pour bébé ça concert à faire. Oh ça c'est de n'importe quoi. Ndeko, il faut aller informer avant le kana micro, avant le liboso caméra. Et on a bande comme ça ba ko la biso. Au moins les caméras o za mundu ki munene ya ko sakana te. Maintenant yo za ko ya loba. Babilo ko zanga mutuna makolo o tozo yebela ngo position te ndeko. To loba no nini? Toko loba na yo nini? Il faut to zongisa yo na nzela. Faut to zongisa na nzela. Frère Gola a rebeta concert na Casino de Paris le 7 novembre. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. A Rokoma Paris wana a rebeta Casino de Paris na ndenga mukete. En tout cas bandeko bo se déranger te concert de Paris, il y a Casino de Paris plutôt et Kozala. Bambriye binote, bakosa binote, na marambalo kuta o bani bakosa bino wana. Parlons d'autotine o eza kombriye. Nga na on comprend na batute parce que les gens m'écrivent batubakoloba par rapport à autotine oyo. Autotine oyo, nous avons venu avec des éclaircissements clairs pour expliquer tout, il y a faire comprendre batou. Autotine eza nini, eza instrument. Et vous voulez, l'artiste a ça dit déjà erreur. Tolobara l'erreur est humaine. Mais oh ya ça là erreur. Quand tu es bagaza professeur, professeur a été trahi, ne loro oh yemo na outil tona na matière oyo mo kalinga ko pesa be élève na ye. Siko ye mo ko mi trahi na ngo à côté ngo lisusu te. Mais quand nous sommes tous ba journalistes, ceux qui te ba journaliste investigation, ceux qui totine ça ko embrier bino jusqu'aujourd'hui. Allez-y, to kota na ba Google, to kota na ba na ba Google beta autotine ba ko bimisela yo. Mutu asala autotine na 97, on a tout donné des explications. Méthode Tenesus. Avec autotune, vous comprenez, moi manette par rapport à moi visionnage. Avec autotune, tout le monde peut chanter. Les chanteurs sont déjà forts. Ils n'ont pas besoin d'utiliser l'autotune. On a très bien précisé. Ba chanteur au baza makasi. Baza kout na tante à utiliser autotune. Toji roloba pe chanteur voix na ye. Et rose à la casser, azamwa casser par rapport à ba travail nenga travailler ta monique. Na koti koyemba boete mena yemba na autotune po emega mpe ko cha mwa ba lengi moko na voix na ye. Ako yemba na ye. Mais muto azama kasa za fort. Ako yemba na autotune te. Autotune, c'est un logiciel correcteur de tonalité élaboré par la société Antar Audio Technologie en 1997. Bref, Autotune est un logiciel correcteur de voix permettant de chanter juste. C'est ça l'autotune. Ce sont des différentes définitions que nous avons prises par rapport à la recherche autokosala pour nous expliquer kakabatu. Donc l'autotune est conçu pour les personnes qui ne savent pas bien chanter. Dans il y a différentes définitions de chanteurs qui ne savent pas chanter. Waouh! Les artistes qui utilisent l'autotune ne sont pas des bons bosseurs. D'être un artiste
il faut zana bosser oza muto bosaka makasi soko bosser makasi te européen maramuté notre artiste abandaka na bien mais quand tena moni que musique et comme passe net lo ba musique eleki bilanga bat ba mona ngo lo roi ba vanti musique eleki bilanga na pasi po bilanga tango ko sala tokaka mai boaka otokyo si europe même na musique oro fanda boy oyembi obimise loro boy esimbité ya moi bande ko be ba ko mo kota na bototine banini ba mbriye biso même avec bon toyo kasiko même avec une voix de crapaud même avec une voix de crapaud net ngai mo na nga d'Alex nga zabwe ni kana voix na yo soto chena totine aoyemba même avec une voix de crapaud on peut bien chanter avec l'autotune c'est pour des tricheurs. L'autotune c'est pour des tricheurs. Bato balinga ko tricher mingi. Bao balinga ko tricher. Et c'est là qui savent, qui s'aventurent plutôt dans la musique. Qui s'aventurent. Les artistes, au moins, tant que tu as bandeko, bandeko ba ko comprendre te maramunenge za ko leka na musique na biso. Il y a des artistes au baza ba aventurier, ba ko s'aventurer na musique. Balingi suko bosser te, balingi suko travailler te, bazana rapona ko mbrier batu. Les artistes qui se prennent comme des rois au royaume des aveugles. Ils sont là dans notre pays. Au bas ko mbrier batu na domaine musical. Papa, so ko monite musique ko simbate cha pause musicale, zongela kop mususu. Ozomona zongala kop tikela bato ba kolo métier musique ba beta musique na bango ou bien zongela lisu ba travail to mona ka artiste belé so ba moni maintenant na komi à l'auteur moi ba la rebandi bani tout moi musala pe kitaka mais songela on a comprendre te faire ego la voix na etika la toujours likolo faire ego la voix na etika la toujours à l'auteur faire ego la voix na toujours à gardara yango. Pas importe, bandeko nyonso ba yebi o baza partout. Baby que faire rigolo c'est un bosseur, baby faire rigolo c'est un donc faire rigolo travail ka makasi na nenga mukete. Mais siko bandeko ton bazo koya ko loba ba n'importe quoi. Bandeko ton ba koya ko sala ba campagne de déstabilisation chez faire rigolo. Biso toza ba mourir à bonne musique. Biso to yebi makamuni no to salaka. To yebi nini o to aka ko loba. Maintenant, on a la télévision pour nous le concert wane ko zalate yo zanani. Ça la fait ba recherche. C'est pour cela que tu belé ba trouva ka yo oza moi mayele no zara moi donc oza vraiment mayele vraiment té. Parce que makambo za ko loba zo maîtriser ba gueule nangote. Ba game nangote plutôt. Il faut savoir maîtriser ce que tu viens parler à la télé. Ça va aussi t'aider. Étant un journaliste, il faut être un journaliste averti et puis avéré de savoir ce que je viens parler à la télé. Na roloba nini. Mais bino bolingité. Boling ko yaka ko critiquer, boling ko finga so moni que jour wana semaine wana na ko tsambongo te fona luka na take koto moko boy pepe sanga po. Ah moi suis mboite. Moi suis moi. Moto abimaka à l'auteur, abimaka liboso l'artiste akumisake mais oh na kuzu. Bazora na bango ba jimbotaka na bango o ya na nga ya moto to kutana kuna bawa bo kutana neni so tala bêtise orchestre o tondi ba zigzag chemin ya moins sur na temps oyo makambo simba lisute tellement bokosi ba tout trop bo mona te place ni to ko bimela place ni to ko kotela yango wana bagolo bagradateur bo garder ba bien na bino concert ya Casino de Paris ko betama. Pas importe concert ya Casino de Paris et ko betama. Bo moni nengo ba afficher ba artiste oyo ba ko beta concert na 2021 oyo. Mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre, faire rigolo za le 7 novembre. Faire le 7 novembre, Kofi Olomide le 27 novembre. Paris, on a fait Ningana. Il faut pas comprendre que Bana Wenge,
bako ningisa bana wenge bako sala ba exploit botika ko kosa kabiso botika ko kosa biso mutu moko ba di faire pe ba tia poids oui mais poids o ba tia l'autre les a différent faire gola pela e moko sa mombuna faire gola agena ko luka muta produisa album ya faire gola liboso général Dabira o ayebi makama musique tebika makama to ayebi makama munduki bino kasi biso na TV to akoloba ba lokuta to akoloba ba vérité so na mone loko na sepeli na ngota mone loko ndeko alobeza mabe na koya ko attaquer mbala moko pona ko bimisa un écran faire gola ko signer contrat na maison de production lokuta te pour baloba te concert et rosalate bino moni maison de production eza maison moutier maison de production eza maison moutier ozo produire faire gola na Casino de Paris boni makamba faire ça la rabino passe faire gola ta mwana mutuka $150,000 et mbriye bino mutu bone loko laxate bone loko bimisate bino laxa biso mituka na poto bo laxa biso mituka awa bo ta mwana ba ketch na ba noa o to ko mona faire gola o ta mwana mituka ya cher miko to baki pièce contre pièce charo automobile faire félicitations makamba pe na musique esila ezonga kaka po ba guerre ngo ezonga einda kaka po musique eza ko lala te musique eza ko lamuka tellement musique eza ko lamuka banka baza ba faire bazali musique ezala toujours ba bina filer ba ko ningisa pe poto ba déplique pomba avec stabilité ba ko ningisa ce n'est pas sorcier avec Ibraton piana ba ko ningisa tu m'as bien la peur qu'on ningisa na ndenge na vient na biso shora mbemba a ko ningisa pe na ndenge na ye ma belle liste persona ma bane ko ningisa pe na ndenge na ye mais atike la batona idéologie Igor Lubasu pe ayemba na ndenge na ye Igor Lubasu je te salue là où tu es l'artiste. Merci beaucoup à Bandegonion sur les temps. Merci beaucoup à acteur Rigan Samper Homme Vrai. Merci beaucoup à Louda Christophile à l'aspect des États-Unis. Pourquoi pas à Lucas Chiquito, le patron silencieux. Merci beaucoup à Joffis Nzungu Yamen, Moté Maïrit, la cadette Nzungu Yamen. Pas bonne guérison à Pascal Morabanona, ya Ginette Toussé. Pourquoi pas Marcia Touma qui je vous salue. Je dis merci beaucoup à Bruno Lubi Kambon, à propre Sandra Angata, maman à Petit Brown Junior et Broly 10 à match. Merci beaucoup. Na bandeko tout bazaki tan kolanda héritier Ibula Mouyaka na bango nyonso maman Vechou Moutete la solo. Merci beaucoup à Audrino Kifuada, je te salue là où tu es. Merci beaucoup Nadali Ibula, maman Mokonzi, maman Nadalex et Daniel. Merci beaucoup à notre bébé Ephraim, maison Ephraim. Donc Lola na Lola. Voilà, merci beaucoup à Bandegotou Balanay Biso, merci beaucoup à Papi Ekofo, merci beaucoup à Papa JP depuis Istanbul, merci beaucoup à Gérard Isidore Sylvain, je te salue. Pourquoi pas l'initiatrice plutôt de notre agence New Cargo Africa depuis Istanbul, Madame Ariette Lukalu, je te salue là où tu es. Je dis merci beaucoup et puis merci beaucoup à groupe FG Fan Soutien Monde, je vous salue, merci beaucoup Nabino. Et puis merci na Mouzé na ma caméra, pourquoi pas na Hervé Bossitan Pen, il faut sentir veut vraiment. Tomonani Soki Nzambe Azongi Nanute. Mais Casino de Paris et Kobeta Makaka. Tomonani Monatie Botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina Congo température.